bolamu bandeko baye balula HD la Congolaise TV baye basepela na émission to popola vraiment na pesi bino mbote bisika nyonso bozali boyebi ke na manke mino mwa mikolo ebele malade ezalaki na nzoto makambo ebele oyo yaki esengai ke mwa mikolo mibale to misato to diffuser émission na biso popola te santé otala kaka. Alors bandeko na ngai na koleka kopesa nanu mbote na ye moko la patrona Espérance Bongo na pesi mbote sikozali po yo nde mutu olingaki ke makamba boye ezala olingaki makamba boye ezala bandeko na ngai mingi awa nazomona ba révolutionnaire boyo bolingaki to révolutionner na nyonso na kati ya mboka na biso na pesi bino mbote bisika nyonso bozali, sans oublier mon ami d'enfance, mon frère qu'on l'appelle Bovik Fomba Katai na pesi mbote na ba côté ya side sikozali. Lelo bandeko na ngai tolingaki to soloma moke na likambo bandeko ya basi. Merci mingi na ndeko na nga Debora apesi nga sujet moko kitoko ndeko na nga Debora lobi na ngai abi mais le Mobutu est-ce que au moins na makambo eza malamu oyo bato soki bakoti na kati na bis babandi masolo na bango balingi bato nyonso na bis kaka bayoka ondiri baza na ndako na bango bandeko foto yebaka balie nini oyo tokobetaka masolo na biso foto yebaka to se contrôlaka omona moto abandi lisolo na kati na bis ondiri bato nyonso na kati ya bis famille na ye donc yende moto ayebi koloba et puis soki azoloba vi ya motu ondiri ye mpenza afanaka na kati ya motema motu wana ndeko fo koyebaka aire moko soki oza na kati ya bis ata oza na kati ya taxi na lieu public okoma na obeta masolo na yo te oyo nango bana kobetela bato bana obandika bino bamibale me bolingi bato nyonso bayoka. Pourquoi bisi esika obeta masolo te oui tokosolola mais tosolola ndenge ki edérange bato mosusu bapembeni te bino ni masolo na bino bato bayokaka mpo balanda bayebake yo nde moto soki okotaki yo nde soki moto okotaki conflit yo nde soki moto osisaki conflit do bato bayoka yo andeko nanga eza malamu te surtout bino bana basi meme na kati ya bisi soki bobandi kotonga moninga na bino mwasi bobosani meme ke bis ndeko tanga mosusu ya mosika ya moto ozo kotonga aza na kati. Vous vous imaginez bandeko ya basi boponaka lisusu esika ya kosala songi te ezala na ndeko na yo propre ata ozotonga ye ozoyeba te nazotonga place nini nani oyo nazokolobela likambo ya ndeko na nga songi na bino bandeko ya bana donc Kinshasa pende ekomi kokufa likolo bino bana basi napesi Debora raison le roi Debora baki nanga président en tout cas le Mobutu lobela non likambo oyo ya bana basi baopona esika ya kotonga te tina babis nakuta osika otonga ndeko na nga oyebi te nga ndeko ne na bis mbata okozwa mbata oyo okozwa yango songi koma nini donc soko tongi te otangi kombo ya mutu te okomona oza malamu te bokomi kobebisa meme valeur ya bandeko na bino ya famille likolo ya songi olingi esika ozobebake yo nde oyebi koloba yo nde oyebi makambo nyonso ya mokili todoze bodoze botia na se bana basi bino nde bobongwa mokili te boyeba yango mwasi malamu atali mwasi oyo atongaka oyo azotonga mboka oyo alingi malamu ezala oyo amoni esika conflit ezali alingi bato bazonga na bolamu me bino moningi kokabola bato l'esprit du diable satanique bondoki esi okoma ndoki moyibaka te pota mosu tokasaka ndoki ezaka moto apimwa na butu non
ndoki alinga bolamu mutu te tango yo zotonga pe mutu seko lingi bolamu na ite seko za ndoki okosambisa misika osamba bandoki isika bato kosambisa bandoki okosamba boponaka esika ya koloba likambo ata mutu ango aza ennemi na yo mais faut pona millier nazo tirer attention na bino pourquoi pour parce que esika kotonga ndeko tango zotonga liboso ba ndeko na ye otiko loyeba te otiko loyeba te mbote na yo Angel Kalala na pesi mbote na musiko zali moko na bana ya clan Kadiombo moko mususu na osola na ye to osola likambo itali Pascal Mukuna ni Mukuna avec Pascal Mukuna par rapport na problème o bazaki nango bango na voici l'homme toujours le bas on discutait oh nazo mona ka Angel Kalala ado seka oh Angel Kalala c'est la sœur propre à l'évêque Pascal Mukuna vous imaginez. Et ce n'est pas ma bessie Pascal Mukuna. Sœur Yako défaté, sa sœur propre, Angèle. Alors il faut faire attention. Na terrasse, est-ce que vous avez autant d'andeko? Est-ce que vous avez na terrasse ou bango? Na bis, est-ce que vous avez autant d'abatu? Ou vous avez na bis? Na ba matanga, est-ce que vous avez autant d'abatu? Ou vous avez na matanga? Na ba fête tango tonga ka bato boyi ba ki sota na fête wana alors il faut contrôler place nini na koki koloba likambo na moto parce que tant toujours ba kotonga ezala kaka te kino ba lobela mabia moto kotonga liko koloba sima na moto wana azate soit ya malamu soit ya mabe ata bozo ba likambo ya malamu ya ndeko wana yeba na zolo ba place nini parce que beaucoup freiner ndeko wana. Parce que boyi ko koti sa bandi na kati anda kuna ye. Il faut que ba nazo solo la place nini. Et les autres ngatu ba mingi bina na kati bis. Il faut respecter ba toza na kati bis. To yebanite na bis. Mais yo lingi oloba, ba tunyo so fa na kimi ba ko ka yo muto zoloba. Ba ne ko to changer. Tout changer. Au lieu que ça la publicité ya ki songi na yo esika nyoso yo zali. Ba iba ke yo zala ka songi. Ndenge bande ko mususu bazali ko lika kotia conflit na kati na situation bango moko boye. Ononga na keneke sika boye, ba lobi ba pesi responsable na biso bilamba, ba pesi responsable na biso eloko boye. O mususu aya lobite ngana kende kina bandal kuna nesika na yoka ba pesa ki responsable na biso bilamba ba pesa ki boyi siko to vérifier to luki bomoni responsable ngo wa pesa ki bilamba bomona ki ete bande ko to bongwana to tika ki songi to luka bomoko na kati na bomoko nde to kolonga na kati na bomoko nde to kolonga mokili songi koluka kukabula ezaki zabolo dodo fiso komi akoliti ya diable okomi akoliti ya diable pourquoi koluka kukabula bato pourquoi koloba lokuta na kombo na moto pourquoi koloba lokuta na kombo na moto to na yebi likambo oyo ndeko asali mabe qu'est-ce qui empêche que ngai moko na approcher ndeko wana bakende ndeko likambo to sala eza mabe ke na bana ko kende ko tonga ka ndeko na bana ko kende ko lobaka mabe pona ndeko to changer bizale lindenge ya kozala po atana tongi ndeko atana bi mabe sir ndeko na kokoma yete okoma yete ozo lingo sambwisa ndeko wana po yobi malamu mais okokoma ye kaka te to inutile tika na yo kaka to
kotia na mutu na biso ta musu to yebaka te tango ozoteka ozotonga ndeko yebaki bato nyonso otonga ndeko na pamene na bango ozoloba ke no moto wana aleki ngai. C'est ça ta musu boyebaka te bakotonga kaka mutu aleki donc aleki na valeur, c'est-à-dire que mutu wana aleki na valeur yango ozotonga ye po so moni kaza na tina te liboso na motongeza te wana natonga na kene wapi occupé ete mais tango otonga c'est-à-dire aleki na valeur. Soki ozokotonga moto yebaki moto wana aleki na valeur oza pembeni na ye te alors so moni oleki na valeur kotonga ye te lekisa yango eleki kende tango tonga bao nyonso yo tonga ndeko ozwa combien est-ce que okoma bango yango totika kotonga na balie public na bafete na ba matanga na ba terrasse ezala wapi na ba bisi surtout po mutu zotonga oyebi te ayeba ina ba nani siko zotonga to bongola bizaleli na biso tango na kotonga na milobaka na kati na ngai nzambe osambisa ngake na zantoki. Voilà lelo ezalaki kaka moki wana to ngai koloba komeka kobenda mo bande kumato ibai ba esika nini bakoki koloba likambo ya moto ezala ya mabeto ya malamu okoki kobeta lisolo ya malamu ya ndeko ndeko azwi mwa bozwi na ye ndeko akomi mwa boye me bato nyonso bakozwa yango ndenge moko te oyo ozobeta lisolo pembeni na ye oyebi ye te aza nani akokende koloba nini bisi esika ya koganga te mama bisi esika ya koganga te papa polo baba yoka kaka yo bato nyonso bafandi kimia yoka kani bakomi koyoka po yo zoloba yo zo mona ngosiko elenge nga na komi siko star bayoka nga na oloba to changer bizaleli to longola bizaleli wana bakoko na biso ba mama na biso bazalaka boyi te euti wapi kala bato batongaka boyi te. Voilà, mbote na yo Deborah na musika po lingaki sujet oyo ezala kitoko pe lengi mbote na ba gens nyonso ba basalaka na terrasse impact na pesi bino nyonso mbote po bino bolinga kopesa ngai nzela esika o vraiment ke na salaka ba émission na wi ko bossa na bino te particulièrement à toi Gérard David na pesi mbote na musika ozali maman Espérance Bongo maman ya culture Olula Culture, merci pour la chaîne Osala pour la culture. Mbote na baninga na nyonso to travailler na bango na chaîne, na pesi bino mbote et sans oublier mon ami on a le toujours Bovik Fwamba Katai. Na pesi mbote na ngai na mon vieux Desh Derrick Yaman. Motema Marikla Yangana na Londres, sans oublier les champions Mike Konzo na niveau ba Londres et les maîtres Innocent Machaka. Toujours na Londres na pesi bino mbote. Na bossa na yo pona zo etumbu. Mon grand frère Zakari Minga Mangoto na pesi mbote na musiko sikozali et sans oublier toute ma famille Mangoto na pesi bino mbote sika bozali et la grande famille ya Mboulé na pesi bino so mbote ba oncle nanga ba tante nanga ba nani nyonso bokoki kozala ba frère de sœur tout ça na pesi bino mbote na musika sikozali Impact Kitenge champion motema na Didi Bibi na pesi mbote de pona zo 0 kamata ya yo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Pour Nangana, équipe technique, Nanga Mobimba, Torobi, à la prochaine. Bye. Allez.